Mbote 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 bandeko na ngai ba congolais, mbote na bino esika nyonso bozwami. Kombo na ngai mama Gislaine Kaindo. Lelo na ye na kati ya chaîne na biso Genovic TV po tosolola na likambo oyo ezoleka na este na biso ya pays. Eleki bambula plus de 20 ans oyo bitumba ebandaki na kati ya mboka na biso. Na bambula wana nyonso batu bakufi ebele. Plus de 10 millions de personnes basi bakufi na kati ya bitumba oyo ya este ya pays. Bandeko na nga mikolo nyonso batu baza na kokima, mikolo nyonso batu baza na kokufa, mikolo nyonso bazoboma batu na este ya pays na biso, batu bazolela, ba orphelin bazali ebele na kati ya mboka na biso ya este ya république. Lelo yo tokoloba précisément pona makambo oyo ezolekana na kati ya mboka Beni na territoire ya Beni. Oyo semaine passée batumbaki ba camion, batumbaki mituka ya minene ebele na kati ya balabala. Mituka wana eza kouta na kati ya mboka Butembo, eza kokende Kisangani, mususu euti Kisangani ezokende Butembo, ekutanaki place moko na kati ya mboka wana. Enemi na biso, binemi na biso bakotaki, batelemisi mituka, batumbi mituka wana nyonso. Bandeko na ngai, mituka wana ezalaki na biloko ya commerce, oyo ba commerçant na biso bamemaka. Mituka wana ezalaki na kati ekonomi na biso, batumbi yango nyonso. Soki otali malamu, enemi na biso wana, soki bazotumba mituka batalaka eloko eza na kati te. Ata batu baza na kati bakotumba, soki batu bazaki na moyen ya kokima te, bakozika na kati ya mituka. Bandeko na ngai, makambo wana eumeli mingi, eumeli makasi. Soki totali malamu, monguna na biso tango azokota, eloko ya liboso asalaka soki akomi na ndako ya mutu, azwi mama aviole mama. Tango akoviole mama, aviole mwana ya mwasi oyo akokuta wana, azala mukolo azala muke, akoviole ye. Soki asilisi koviole, akozwa papa, akati mutu ya papa, akati mutu ya mama. Bana soki ayokeli bango mawa, atiki bango, batikeli ba orphelin. Soki mutu oyo azwaki moya kokima, akimi, atikali orphelin. Okomona tango mususu akozwa ba jeune oyo baza na mwa makasi, bamema biloko na ye, bakomema nini biloko na ye ayibaki, bake nango na kati ya zamba, bana baza porté disparu. Bandeko na ngai to souffrir mikolo ebele. Ngai naza mwana ya Beni, ngai nabotami na Beni, ngai nakoli na Beni, nayebi eloko nini ngai nazoloba. Bambule leki ebele, batu bazokima mikolo nyonso. Monguna tango azokota azotumba bandaku ya batu. Soki akomi na ndaku oyo atumbi bandaku ya batu, batu bazolala libanda, baza na esika ya kolala te po bandaku na bango etumbami nyonso. Soki otali malamu, monguna wana soki azoya akomi na kati ya bilanga. Biso toza batu tosalaka bilanga na biso, tolonaka mingi, toza ba commerçant et puis toza ba cultivateur. Tangu tozolona bilanga na biso, tokolona na souffrance, tokolona na pasi, kasi tangu ya korekolte, tangu ya kobimisa biloko na biso, kobuka ba fruit ya musala na biso, monguna akokota. Tangu monguna akokota, akobeta biso, akoboma biso, et puis akoya korekolte fruit, akoya korekolte milona nyonso, akoya korekolte ba fruit nyonso ya biloko biso tosalaki ake na kati ya zamba. Tozo mona pasi mingi, tozo souffrir makasi, toyebi te esika nini tokende, toyebi te esika nini tokimela, toza impuissant, toza na makasi te po toza peuple, toza ba soldat te, toza na maminduki te, toza na minduki te ya ko se défendre, moyen ya ko se défendre toza na ngo lisusu te, tosi tolembi, tokufi mingi, toleli mingi, tokimi mingi, bana bazotanga te, bakotanga ndenge nini, bokotanga une semaine, deuxième semaine, il faut bokanga biloko bokima, déplacement mikolo nyonso na kati ya mboka na biso. Bandeko na ngai to souffrir makasi, tomoni pasi mingi, batuerie eleki, nzela ya route Butembo, route Beni Kasindi, mikolo nyonso bazotumba ba camion, mikolo nyonso bazozikisa batu, bazo enlever batu, bazoboma batu. En tout cas tolembi makasi. Yango lelo yo ngai Gislaine na tomboli mungongo na ngai pona ko interpeller communauté internationale botale la biso likambo yo.
situation oyo eumeli mingi. Communauté internationale botala ba ONG ya droits humains ezala national ezala international botalela biso likambo oyo tokufi mingi peuple na este eleli makila etangi ebele toza na mutu akokotela biso te bosunga biso botalela biso likambo oyo bolukela biso solution ya makila oyo ezosopa na mikolo nyonso. Nazali ko interpeller gouvernement na biso ya mikolo oyo ezali président na biso Monsieur Félix Antoine Tshisekedi oyo na respectaka mingi pe na lingaka mingi na ye epai na yo pona ko interpeller o bana ko sunga biso potango okomaki na kiti yo moko oprometaki biso olobi okomemela biso kimia na kati na este ya république olobaki okomema kimia na kati na mboka Beni biso oyo bana Beni toye lisusu ko rappeler yo tala situation ezo continuer depuis état de siège ezali batuerie ezosila te ezo continuer kaka tozo comprendre te eloko nini ezoleka na kuna mokonzi na biso sunga biso kota likambo oyo na diplomatie na yo tala ndenge nini okoyela biso kimia tosengi lisu eloko mususu te tosengi mbongo te tosengi makambo mususu te tosengi kimia biso peuple ya Beni biso bana ya Beni biso bana ya este de la république biso bana ya Goma biso bana ya Kishishe biso bana ya Lubero biso bana ya Kanyabayonga tosengi kimia tokufi ebele tobomani elebele bakati biso mitu ebele ba fosse commune pa un peu partout soki bokei kuna na este bokomona ba fosse commune bazokunda batu mikolo nyonso oh président na biso bosunga biso nazo interpeller nani na biso député na biso o to votaki bango po bana kolobela biso bino nde balobeli na biso boyebi situation tozo traverser po bozo bunda po na yango tozo rappeler lisusu bino botelema lisusu bo continuer ko interpeller gouvernement bo continuer kolobela biso jusqu'à ce que tokozwa kimia tokufi ebele makila etangi mingi tomoni souffrance mingi tomoni souffrance ya koleka tosengi kimia mokonzi na biso tosengi kimia biso bana ya Butembo tosengi kimia biso bana ya Beni tosengi kimia biso bana ya Lubero tosengi kimia biso bana ya Goma tosengi kimia biso bana ya Kanyabayonga tosengi kimia biso bana ya nini ya biso bana ya Goma tosengi kimia toza na posa ya kimia kaka soki bopesi biso kimia tokolona toko continuer na commerce na biso pe mboka na biso ko se développer. Merci mingi na mukolo lelo. Merci na kanisi mungongo na ngai atanke mama oyo azali na bana oyo azali na pasi na motema ya ko perdre bana mikolo nyonso bokoyoka yango ekokuta bino esika bozali bokoyoka pe boko intervenir na likambo oyo. Merci pe Nzambe apambola bino.